Yaya, tokomi tangu ya ba festivité, Noël ezali koya, bonne année, nouvel an ezali koya, salaka attention, yo muto mesana kokaba yaya, kokaba moko ezalaka ngambu. Soki motema na yo ebeti okoki kokaba, kasi soki motema eboyi kongape okabaka te. Bakabaka kaka pour la sentiment ya kokaba te. Batu mususu yo kopesa ye na makanisi ya malamu, mais oya kokende kosala pala yo okoyeba te. Lisoto kobetela osikala na prebidia lelo, lisolo ya Jansi. Jansi azali ya kokufa ebembe, ezali na morgue na minute oyo. Akufi nini? Jansi akomaki abandaki ko se déguiser na mutu aliboma asengaka batu mbongo, mendicité. Opesi mbongo nzoka ezalaki mission batindaki na secte oyo akotaki azwaka ba chance ya batu akutana na muto akutana raté ememelie liwa yango lisoto kobetela yo lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubuzwami, merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokutana ka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Tata Pelende partout ozali ya to sengi na yo osabone to yebi yango tozali ko poussa na malembe tina fin de l'année ya si toki to silisi année oyo na 45 000 membres au moins et ko sala biso plaisir tuna papa osabona déjà. Maman, on s'abonne déjà, il y a moi si ya mobile to s'abonner massivement na radio lokole télévision et pas wapi to betaka ma solo oyo bino moko bopesa ka biso ba histoire to betaka awa to inventaka yango te boye bizali ma solo oyo bino moko bopesa ka biso to betaka yango non pona ko nuire batu non pona ko bebisa ka comportement to pe réputation ya ba famille moko songolo to ya mutu moko pakala mais plutôt pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yo okoyate esika pe ndeko alongi yo sala nini olonga nde objectif na biso awa yango wana voilà. Oza na Liban, oza na Éthiopie, oza na Maroc, na Suède, na Sénégal, na Johannesburg, na Cape Town, na Pretoria. Tala émission na bino yango ebandi bande ko tokota to kuumela mingi te parce que kala mingi tout à l'heure là to ko kota na pona parlement choc est le lieu de la somme ya kosakala ya ti le lieu na kota na parlement choc te donc ti le lieu na kota na parlement choc te il faut tala ka parlement choc parce que kuna ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya ba ya bwanya ba pesa catholique toko ya kosakala te to senga kana yo to kota la chaque fois na parlement choc pona ko solo la. Le choc d'idées, j'ai la lumière. Ndeko apesi motion na ilelo ya ekopesa pasi. To beta masolo oyo ya komelaka makila. Makambo akala okarina ngai onini boy yo okata makila ya mutu. Omela makila ono to koboya na te pona makila. Pacte wana. Basala ka pacte toujours na sang. Ndeko wana asalaki pacte na mutu ya mboka mususu et comme les mingai une fille à 36 ans. Yango na sengi na oza na parlement debout. Parlement choc ya poko alelo yo moko okoyoka histoire ndeko wana na sima de toko commenter voilà ce que lingo participer yo okobenga biso avant pour na to ali osala pe na parlement choc kasika boy toko beta lisolo ya Jansi yaya bisolo oyo esala mbongo na Congo Brazzaville ebandaki na Brazzaville capitale et qui kosuka bongo na Pointe-Noire. Qu'est-ce qui s'est passé yaya ndenge tamba sala mukili mutu na mutu azala bozui moko te ba misusu bazala ko bozui makasi ba misusu bazala bozui ya muke ba misusu ba ekomeka misusu pe bozui ezate kaka ndenge nzambe asala mais tolobi te ke soki bozui ezate lelo et la kisi te ke bozui ko sala te lobi non chacun a son tour na lobaka chaque fois ya boko boto ba mukolo moko bana papa moko mama moko mais bino so na étoile ndenge mote ata bozali na étoile ya mutu na mutu eko briller tangu yango ekokokana. Bref, Jansi azalaki issu d'une famille pauvre tangu akoli abali pe mwasi na ye bazalaki na Brazzaville côté ya poto. Alors Jansi azalaki vraiment très pauvre. Jansi tango asaki littéraire ne sais pas mais asaki maître école primaire. Jansi maître école primaire na bébé salaire on peut ça kana dérisoire enseignant donc il bazo bunda ezo simba pe kaka te partout ba kama ça kana ndengo wana
Alors, Jansi abandé ko lukanyo surtout ça ezo simba kututé. Jansi était prêt à oui biso ki mutu pauvreté l'équipe passe l'équipe ba ko makata niveau à ça là n'importe quoi pour vivre. Attaque si na simba pour na vivre. Et le ko enga kisi et ça les mena tout le mututé. Et puis ko envie aka mututé au moins mutentel azo rouler carrosse ba mituka bien azana mbongo e konso oyebite mbongo wala zu ya ndenge nini. Donc, quand la kaka to yebi pointe noire et kenda nsango makambu nyonso tu ya babeza kana pointe noire batu ebele bangina la pointe noire. Jansi amoni makotang se simba te FC mos na ino nga ifola ke de koluka vie na pointe noire. Atiki makambu ya kotangisa. Jansi akei pointe noire. Akomi na pointe noire akosala ka ba coup de mer mike azo ba monga mike alotinela rape mwasi na ye. Alors, un jour, kaka ndenge zalaka, Jansi kota tele makalama Carrefour moko boye, amonaka chaque fois jeune moko boye, un jeune papa, ayaka chaque fois parquet jeep na wana fo ba ifo, akota na magasin moko asomba ka eloko lo mona bimi akeika ka ndenge wana. Siko Jansi joka enviaka jeune papa wana. Au fil du temps, jour mususu, Jansi amoni mutuka papa on est qui salité approcher ah monsieur comment allez-vous ah au côté national parce que na rosokola mutuka na yo ah osokola mutuka na mena mawo est-ce que basokola mutuka tela rosokola ngona mona ça va pour me ate sokola mutuka Jansi aluki moi balini wana asokoli mutuka papa na pesi moi quelque chose ah moni ke simbi Jansi a comme na ko sokola ka mituka na Pointe Noire alongona ki maître école primaire a comme na eko sokola mutuka boko sokola mituka pesa la kababete batu ebele na musala ya kikawa shiwana ko sokola mituka ba se retrouver voilà. Alors mutuana tellement Jansi a sokola ki mutuka na mutema moko nzoka Jansi abane ko envier de papa wana ben c'est ça le rôle wa mesani Jansi a beau du courage a bête les vie na non moi j'étais enseignant école primaire na Brazzaville ça ne tenait pas en tout cas ça era dérisoire ndenge za na tika mwasi na ngana bana na Brazzaville bana mibale donc ngana luka mike ka bola tunda ba quelque chose mais ça ne va pas est-ce qu'il y a moyen de m'aider je ne peux pas là non moi je peux t'aider il y a pas de souci alors on se voit demain on va parler demain jour wana pesa Jansi mbongo belé na valeur moko ya te ba $100 to lo bandingo wana pesi Jansi ah Jansi a eu moi 50 atini na Brazzaville ou amsusu a se débrouiller Jansi à vrai dire azala ki nesika ya kola te na Pointe Noire elle moko ala na wenze et donc ça va pas le rôle à moi chez mais un jeune papa il n'avait pas le choix l'habitant koki tangu ndeko wana ye a koti pe na boutique so ke na osala na boutique kuna so ni on ne sait pas mais yo kali solo tanga yeko zonga akuti Jansi sokole mutuka bien a pesi mbongo na valeur il y a $300 cette fois-ci Jansi est-ce qu'on peut s'asseoir a même Jansi quelque part quand la mutuka koti baki ba commis quelque part ba vandi a commandé biloko ya kulia Jansi na liande ngoante a commandé biloko bila lia le nyoso bi ça va ndi kusula abi bon na ndenge mabete la kotuna ya ngoza ka ndenge wa so monika mutana mbongo ko benge président patron ah Congolais. Oro président non Robin président te benga na kombo na ngapesi kombo to tanga kombo te pour ba permettre to tanga kombo te. Na so na retourne oyaka chaque fois si kawana obimaka pose chaque ko sa na habiter wa ezaka boutique na ngai na sana ba pharmacie na ke belé moi je me débrouille abi ah patron go so ngana te karata na boutique te to la kengela kata na porte so ante na ba ga ata la fin du mois na oso ma quelque chose abi me yango te yoko solo awa bino moko de oza qui enseignant n'est-ce pas oui la kisi bino de bolo barate que si tu me donnes un poisson je mangerai n'est-ce pas mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim n'est-ce pas oui voilà Jansi nga s'appelle na mingi na lingi pe na fungola yo okoma mutu au monde nga nazali awa naza na église na biso auto sambelaka l'église wana ba pauvre bazalaka te kaka batu ya mbongo ngana ndimi na parrainer yo obanda ko samba na église wana au fil du temps yo moko mona ka ndenge ko mona mbongo ya salaka attention batu ebele bakoma ko benga ba secte na bango kaka église ni okendaka
ba invité en église ni ba invité yo est-ce que komito sur la pembe ya tselanga ba j'aime sur la pembe ba invité en église ni ba invité yo ata makambu oyo kokotaka ba groupe de prière na ba WhatsApp na ba Facebook na TikTok to benda o matoya ya kokota kotaka bikote la ti est-ce que comprendre voilà to partager ko ya to partager les solo oyo ya chancer za mukuse ba yoka ni personne rendez-vous a juste manda mbongo a PCAB oh dans la famille na yo oya yo de kobanga te kala mingi te situation oyo ekolonga okoma normal to kutana un certain vendredi on attend koki et si ka ba yoka ba kutana ye papa wana ya mvwandu azui jansi akeina na secte wana wana ko benga église évidemment il moko komona église ata okoti ezala kaka église mais nenga kota ki wana amona ki y avait rien comme étant église amonika moi suspect puisque ya sa kota ki déjà il pouvait plus reculer à koti mbala moko mutu aye na azu parole oh grand maître na ye na mutu ya sika yeyo komona ye jansi nga moko parrain na ye yo parrain na ye donc église yango bakendaka il faut mutu a parrainer yo ozala na parrain ya mukia na makambo mukia na makambo c'est vrai ça va yako signer ya yo ken église moko songolo ba yebisa o yako signer ba signer ka bi signer la te ba ko peso papier moko songolo il faut tanga makambo wana to papier pamba signer oyebi to signer nini okoteka amna yo pa na bikolo ya bisinya sinya est-ce que komi to so la pembe voilà Jansi papier ye a signé kuna a rempli formulaire ça va to ami mutasika lokola ba ami mutasika ba salie tintani ba sangisi o apesi $1,000 o apesi $3,000 o apesi $5,000 o apesi boy Yé mon grand maître a payé ça $10,000. Donc Jansi il a fait la traite $25,000. Ngai Jansi na simbi $25,000 na mboka oyo. Na outi na pauvre ngai un simple enseignant. Ça va ba pesier donc condition est ça va ezali awa. Yo condition ezali kaka moko pona mbongo moni moto pesi au plus de 25,000 yango mbongo oyo bano simba ngo à peu près par semaine. Mais condition ezali yo il faut oye la kabiso ba am ya bato am yango na ndenge ni na bi ça va OK yo okobanda ko se déguiser moko na mutaliboma moko na kimandian olati ba bizarre otemi na kwen moko songolo pakala obandi ko senga mbongo ya yo na badengi bandeli awa o mesala ko kabela bato mbongo n'importe qui te mutu muso va na coin aosenga mbongo yo kanisi mbongo aosenga asangi mbongo nzoka za patro condition a pesa ki tango pesa mbongo na yo wana aye kosala makamususu Jansi ajunda mbongo atendeli moi na ekuna doki Jansi c'est bon asali business to que les rapide asali avali ko tourner business à Jansi c'est bon bref Jansi a comme na vie a bien a bengi 6 mois si na ina bana ba ina pointe noire mais Jansi a qui chance la kosomba na nda côté les autres bête de bino oyo ça dit à peu près une année 6 à une année mais na pointe noire Jansi a foutu le sika bien Jansi a comme na mutuka mi balé moi na côté classe d'école a bien moi si a comme ngebu ça va. Ça va. Alors, Jansi, condition un peu ça qui est, il faut que dans la Carrefour à Sengakambo. Au moment où Jansi a okende, à partir de tout le monde musika, à se déguiser le la blamba, n'engouane avant la kwemoko à Sengambongo. Aidez-moi. Yo kani chose à mutema malamu. Yo kani chose à mutema mawa. Tango pesimbongo boy, azu am. Mais c'est qui est donc il faut ça la bongo une fois par semaine. À se déguisaka soit na mutu liboma soit na mutu azanga mandian asenga kambongo tanga osenga soko pesi mbongo ya
Sogo esprit faible, agir esprit na yo. Combien de bateaux oyo pesa mbongo na nzelo kaba, ozala kabio kabele batu biloko me e bongo ani makabusu. Yaya, soki oyo pesa mutu mbongo, ozo kabela mutu eloko yebisaka etiaka maloba le pouvoir de la parole yaya. Na pesi yo mbongo na ngezali mbongo pole sunga yo. Na pesi yo eloko na nga olia, na pesi yo pesi sunga ezali biloko ya kolia. Eloko mo yo sala mate na kombe ya vuruzi kimbango. Est-ce ko komi otela nga ba jem. Et puis na wapi o maele mo boy. Yaya, soko opesa mutu mbongo kopia mbongo boy te mutu azwa te otela ko bozwa aba pesa mutu eloko mutu azwa eloko te soko azwa na koso biloko ebele. Est-ce que comprendre ba pesa ka mutu yenda ta liboko yo pesa ye yondo il faut pesa mutu. Est-ce que comprendre to fungoli yo okomi ekenda kandengo tata mbemba okomi c'est que bien voilà. Alors Jean-Si faisait comme ça au moins une fois par semaine. À cause de l'église, la quoi moi afandi wana batu ebele ba yabaki mutu azaka mutaliboma moko asenga mbaye baki. Mais personne en manière tirer attention que une fois par semaine. Bon, pour la batu peut-être azoko tambula aloke sika osenga mbongo za ndengo wana. Ezaki soki aboko abane ko ati na Brazzaville. Aeti na Brazzaville ati na kwa wana asengi mbongo soka azu esprit femme batu atindi kuna ye pouvoir ezo mata mo na point azo changer la ville na kata Congo Brazzaville akoma kitina Gabon il paraît kosenga kaka bongo oka a voyager pe akei petit na ba Sénégal mutaliboma yaya yango omona mutaliboma mususu yebi munoko na alobakati aloba munoko zo comprendre te mutuzo afandi otoloba na yeba zoyo kate langue wana yebi yango te asa isika fana na mboka bobo ase dogizala patron azu avion aye koto ase déguisé na mutaliboma po azwa ba chance na bino. Est-ce que comprendre yango mona ka batu musu ata ko changer mbongo ngo changer mbongo te salange change na changer mbongo te na changer ndengeni somba eloko po sombi eloko et puis na zone le échange yango kenda ka ndengo te to peni o yaya. Alors, au fil du temps, ala iso asali nengwana abaluki aye kozonga suna pointe. Yaya, batu nyonso tu basakala kana bango te bana ilaka, soko zali mwana ilaka yaya, atani bluka yezo kaote. Eloko kozwa yo te yaya. Siko y avait un jeune pasteur. Yaya na sakamni yaya. Parmi les faux pasteurs, on va en 5%, 95%, 5% est bien basali. Batuluka ba apôtre Charlie Boubiala benga biso to kopio numéro apôtre Charlie Boubiala akosambela pour la oto efata na musika ya ofeleo est-ce que komi ya mbongo te voilà ya ofele sikuta nga oleka osenga jeune pasteur wana moni papa oyo osenga epesi moi mawa abio nasungai tango akei vraiment mosali na nzambe alinga pesa ye mbongo esprit etali boy nanu mbamo pasteur atunie yo zanani Jean-Si otaleka boy yo ozanani ngana li mosali na nzambe mon makanisi oyo ngosala wana oyo sala batu ekosimba te yaya batu bakomi curieux bamoni mutu moko discuter na mutu moko asala manicité wana à peu près liboma ba tondi wana mutu asa mutu liboma te botu na ye nini awa asa mutu liboma te asenga mbongo wana pona azwaka ba chance ya batu yaya nzamba lobaka nzamba lobeli pasteur wana mbala mota lobinengo wana Jean-Si confus alongole lamba ya liboma wana atika na blamba ya bien boaki Jean-Si abandi ko kende malembe yaya batu ateti bazali balanda Jean-Si malem ba mona Jean-Si afungola mutuka kota na mutuka demba omoni ko kende chacha kenda ki wana malere bandi na monde na bango ba bisi yo ba repérer yo oyena sacrifice lote bon lokolo ko quitter sacrifice wana biso moko to ko joyo oya ko sa yaya sala ka ongele kadi ampemba pesa ka ofelete kuna zalaka opesi makambu ozui makambu et makambu ba opesa yo ya na baka mutu na mutazaka na chance en vie na ye mutu nyonso to zalaka na étoile na ye vous lango engenga ne perdez jamais espoir. Peut-être ono baninga to kona na bango déjà ça va ngana okenda kokida ba age moko boye ezo simbate te
soki osana étoile bato bakendaka mpo bacharlatan wana oyo bapesi bango makambo bazalaka bato ya chance soki okei mpe acharlatan tali pena boabi misu bacharlatan babenganaka bango oyo te yo longoa yo te seki oza moto ya chance te oza eloko te mais soki oza moto ya chance oke kuna akozwa kaka chance oyo ayo peut-être étoile ngongenga après 5 ans après 10 ans après 15 ans après 20 ans après 30 ans abendi yango pembeni akati yango katikati mswana azwi yango apesaka bato eyo na suka wana asaleli yo eske okomi tosoli pembe Jean tanga zongi tango bayebisi ye bongo wana epesi frustration ayebisi mwasi na ye vérité tala ngai boye talaka jansi aloba vérité makambo alobi boye oyo sasi alobaki vérité sasi alobi wana yaya ozalaka ndenge wana ntango jansi akendaki kolala na butu wana jansi alamuka te ainsi voilà comment jansi akufaki ndenge wana mpo na vie apressé ezalaka na litomba te eske okomi tosoli pembe tala lisolo oyo ya jansi tobombelaki yo na poko lelo yango oyo soki lisolo oyo esungi yo te partager yango peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Alors quant à nous vous disons au revoir déjà yaya soki ozala lisolo oyo akopesa biso benga biso n'hésitez pas benga biso pesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te yaya komi tungusama te tikela biso audio ya lisolo tokobeta lisolo na yo kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki mpo boyi totanga kombo te tobetaka lisolo tokosala ndenge wapi toevoluaka ndenge wana. Alors ne ratez pas tout à l'heure là na 20h10 Parlement choc et pas wapi tokobeta lisolo ya mwana ya 32 ans moko boyi famille na ye ebundi bakangisi mbongo batindi yo na États-Unis ye ake okutana na Nigeria mo congolaise akutana na Nigeria moko kuna Nigeria wana esi yo tomela na makila influence akena ndako ya Nigeria wana amona ndako amebla eya nane ebisio so okena ndako ya muto kuti amebla ndako na ye mokili oyo ba melani makila et puis Nigeria amona shooté fi wana koma mitilengano aina motion na Parlement choc ya moto solango lelo. Alors ne manquez pas na 20h10. Soko lungo participer, tinela biso déjà audio na yo to yebaka. Merci. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchala.